Bonjour mesdames et messieurs, partout vous suivez à travers cette belle émission Couleur à ma solo, Nabi qui vous a d'habitude partout vous allez. Donc merci Nabandeko, bonjour au di banda. Nabaye Tumba ya Luanda, nabaye Tumba ya Paris, nabaye Tumba ya Sudaf, ya Cap Town, nabaye Tumba Nyonso. Au micro c'est votre humble serviteur. Oh mais ça on peut sabino ba réalité ba transparence. Oh mais ça on peut sabino ba valeur ya commune. Na organigramme, na cartographique ya commune Anjili trouver la trois caractères na biso ya commune Anjili. Oyo est-ce que maintenant Anjili doit évoluer? Ou on dit les gens avancés, ou on dit les gens reculés, ou depuis 54, on dit les créés, on dit Oyo, ceux qui ont évolué, vous voyez, ceux qui ont évolué, vous voyez, on a Kati Awana, les gens ont mis Maloba, Elongo, l'homme du moment, Moto a mis ça dans vrai nom que vous avez bien avant Anjili, à la Ranamour, à Moutunion, donc Moto a Sangsarabatu, alors donc ils m'ont l'amour dans la tous les individus dans la uni, pour tout la mambo, comme il y a aussi mal tout la commune, locaux là. Toi qui toi dit que Marie c'est balaka mon corps espoir qui toi dit directement voilà sans plus tarder je vais tourner à côté il y a invité là lelo monsieur Alem Mavanga le sauveur bonjour bonjour Serge bon le monde a su vraiment merci beaucoup donc au plaisir de Yakoyamba lelo donc très au plaisir Yakoyamba Alem Mavanga le sauveur na bike bana ya poto ba sepeli di foulard le mondiron en sepeli maman Mireille Mamonekene o balaka batam la mami balé elongo na maman Mireille tout basken donc ba sepeli bande retour à commune Yandili ba tout ça bon ce qu'ils ont dit à sepeli longo pena Fredi moto la sepeli allez Mavanga bonne évolution qui mes ali bakamutezo de kanango bien zamba zo ba ça biso dans profil na yo allez Mavanga zanani bon allez Mavanga zali mwana ya Mavanga ngimbi Scotty yes na maman Lemba Dikazolele ngana za troisième ya famille d'accord donc Taba campus, tu as fait moi trop. Il y a moi les autres, ça a toujours un djinn à biso. Voilà. Les autres, c'est un djinn bomoko. Voilà, merci beaucoup Bolandi. Ndenge profil y aller Mavanga ali moko papa oyo basalaka kombo personnel mais donc père leur âme na maman na biso bazali ba ngomba bazali maman na papa bakenda donc nzamba batela bango bazali bi maman na kimia. Papa ali Mavanga lelo yena ndili etumba télévision. Ndile tumbe yambio comme moko yoko lobela yoko représenter ba imboka ba o ya commune ya Njili bazalelo awa to me ko pesa organigramme to beta na évaluation to beta na cartographique trois systèmes to na trois caractères pendant Njili basango na 54 ti lelo nous en Njili nini omoni ezo évoluer na part na yo bon pour le moment Njili ezo évoluer pour tout le moment vérité OK ezo évoluer na sens nini pour injustice et l'équipe makasi. Yes. Au moment ba série ya kala, makambo ba injustice ezalaki te. Quand ba père na biso ba dirigeant ka presque ba commune oyo. Mais lelo ba injustice comment trop. Autant na Njili ba tcheli bino sous bourgmestre auti Kisenso, auti Matete. Aye bien so ta ba barité. Vous comprenez? Njili zo beba pona ndenge wana. Bato bazo diriger Njili, baza na souci te pas ane mutu ya Njili te. Il y a un biso banjilo faut conscience et zonga. Vous comprenez donc qui est voilà, merci beaucoup Nengo Omego faire éveiller et réveiller conscience à banjilo bandeko na yo. Famille Mavanga, famille na yo, on les a reconnus monde entier partout autour la biso je vous salue toute la famille Mavanga pour vous aller bambote na bino. Mavanga et même nini na commune ya Njili famille Mavanga comme wana Mavanga et même nini na commune ya Njili. Bon merci comme Mavanga. Oui mon père na ngazara commerçant. D'accord. Mutakoti sa gaiement la politique ya papa Luemba. OK, personnel papa Luemba yende mutazoka père abina été mon nga mayele mingi. Tika commerce yaka na politique. Yes. Ndenge père abana na politique. Mon père na tango azali commissaire de zone Njili asali to mo ba FDL ozui ndek ba terrain basket. Voilà. Auto za nango aweza ba Eva père. OK. Ozui ba pont ya 6 les deux ponts ya quartier 6. Au comprendre ozui ndako esika lelo bakoka bakoma. Salo ya bakoka wana voilà o sala omnisport ouais omnisport yo dakana ke ngoza ndenge wana te d'accord donc azali na boule que Njili toza na moi salle moko ya munene mais suite gouverneur babengana bato bakoka esika bazalaka kuna na Lima basengi babi ba kocha bango wana tine pe kachaka bango wana donc papa Mavanga a tika terrain ya basket tika terrain o lelo bato ba komi ba député ba komi ba honorable ya commune ya Njili basali le côté mais papa Mavanga a tika yango déjà avant a tika na pont asala pont ya 6 pont ya 6 pont ya ba manzefu masama mobile rebelle voilà papa manzefu basala pont manzefu papa voilà bolinga iboye ba
la vérité, peu boye bandamba histoire il y a famille Mavanga. Papa Mavanga sala ba œuvre atika na commune. Ba o ba lelo to ebité on les enclos to le belango sima pe to komeko lobela ndam sima. Voilà, tout me côté sur le plan environnement, sur le plan d'environnement. Avant on va fongola lelo ba kamnanga lelo. Ils ont un marché comme un marché qui vaut ils ont un quartier 5. Et ça là depuis il y a 54 c'est lelo. Mais marché wana ils ont maman bazo plaider trop nanjili tumba ba plaider trop ba kambia commune yanjili ba ça lelo côté ba kambia commune yanjili banda ba kota ti lelo wenzo wana ils ont vraiment installation génique ils ont vraiment mawato exacté tout en de moi extrait ni maman bazo lo bana bi que fiscal bien sûr vous êtes prêt avec moi nous ko ça biso ba extrait élément oyo pour tozonga après bah élément oh ça va on se retrouve tout juste après si tu vois dans l'image. Comment la maman Isabelle? Maman Isabelle, tu vois comment elle est là-bas ah ni de comment on dit ça que ah ni de mon passe. Je peux ça passe biso ba maman. Le quoi biso ba maman mikolo boy. OK souvent c'est à mettre ça. C'est pas bien. Là on bâtit la biso où c'est. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment nanga maman Mado? Ya Mado to ta na wonzina bino awuza ndenge. Wenzina biso antukeza na sanga koloba tende bato bayebili yango ndenge kaka ezali ka ndenge ezala banda kala. Echanza te to kolobela bongo echanza nango te. Bato kutu so baleki baseka kango. Biso mona to siliki to zo swana. Yango ande to moni image auto sepe to yebi ke seke doge zaka passe atanga moso na posa toilette. Fona ndiko na za musika te na bombo kota de la foi. Na sala ka tuna zonga kanda. Voilà. Toilette ndeli kambo toilette. Osenga nyamba konza. Bakonza mboka nga na 5 bataille la biso likambo likamba liboso ya wenze. Ya mibale ya mai ya misato ya toilette. Voilà, merci beaucoup fils Kabea pour l'image que tu as fait biso ba imboka batali ba sepeli. Ba imboka ba sepeli pepe tazi a sepeli bandeko banso batali ba moni image wana ale mavanga les sauveurs grand combo. Olani maman bazo plaider na matali citation installation hygiénique na wenze munene premier marché o marché munene na kombo ya marché ya Tshisekedi na quartier Kivu na quartier 5 et c'est l'on ndeni komona maman bazo lela bongo bon ba maman ko lela ndenge wana esalinga pasi makasi mais faut tinga na kopesa na ba dirigeant. OK wenzi wana eza na administrateur a wenza zali yes yesi autant ozomona ke toilette ezate ba maman bazo lela sikelo ka liboso toilette ko muto ko ya wana koteka banda tongo toilette ezate est-ce que pesa ka rapport pas hiérarchie en plus est-ce que bourgmestre ayebi wenzango asala pe na wenzango au bourgmestre neto yoka kaza mwana njili te mais so bazwa ki mwana njili akoyeba pasi ya ba wenzi nyoso tu wana bon est-ce que yasa ke na wenzi wana akimona vie o ba mama bazo salela donc ezali faute ya administrateur ya marché de longa na kosenga tout cas l'état abeta CT na babiloko ndetsa ndengwa mama tara mama ndenga lobike aya kosuba na se ya mesa donc eza propreté faut baza na place ko suba basalela ya bango yango ba série ya kala tebike ba wenzi to ezali na ba place ko suba et ari pe na place ko sumba mais lelo ezate mawato. Voilà, merci beaucoup pour l'intervention na oh sali ndenge omoni évolution ya njili ezotambola te nini oyo ko komema na njili tango zabe moko ya ba notable moko ya moto aza reconnu na commune ya njili ba oyo yo memi ba ambition nini oyo ko pesa na population pe na makonzi ya commune. Bon eloka liboso na kosenga na bakonzi ya commune batala na banzela soki mbule beti okota nde tata ba quartier 5 ba quartier 6 okopanda okotala ndeti couloir ya Zénith eyebanaka eke couloir surtout ya Zénith oyo ememi biso na école munene tozalaka nango institut Bosomi oyo biso totanga wana collège Bosomi okomprendre yango ozomona chef de l'état kutaki kozwa carte électeur na premier mandat d'accord ayaka wana na Bosomi batala na banzela na banzela te okomprendre eloko pe nazosenga phénomène kuluna ekomi trop na Kinshasa pour l'état abandonné biso. Yes. Vous comprenez? L'état abandonné peuple congolais. Donc nga ba kuluna na el moko na pesa ka bango faute. Mais so tali eza faute na bango te ezali des problèmes ya gouvernement. Gouvernement pour ayeba
totalaka bakaya bato ndenge wana. Vous comprenez? Le gouvernement a tali la biso banzela, les $, ils ont mata kaka na seko mata. Banda Félix azwaki bokonzi, en tout cas na nekitité. Voilà. Ils ont mata kaka. Donc moi to lo baté que mboka ezo tambola bien ezate. Malgré to lingi pas za mona mboka. Mais atala makambo belé et marché. Voilà mon mboka Alain avant les sauver tout va nous qui pas voirie au bengi na kombo ya assainissement voirie. Donc sur le plan voirie totalement nous ba salon o lobi e salamaka mais na bi ki ba salaka ba salon ba longola ba salon ba chaque samedi na kimbuta ba kombola na monaka mais habite so yo monaka te. Bon na monaka mutazwaki initiative na monaka ya pepetaji na mona ndenga sala to PCPC nga na komela ka yekutu. Yes. Ndenga sombaki ba pusu asombi ba pau asombi ba nini ba nje achango na nzela bazo sala yango mais sikoyo exacte ke bango mbasala rango na mona pe ditu municipal asala ka yango mais ande likambu ya gouvernement ndeko nanga yetango ko sala zana makoki muke okomba akokatana okomba mais ande likambu gouvernement ndem ko sala rango soko tali ndeti banzela na biso soko bimika ka omona makadame ko zaka na zelo te makadame to zo na zelo chauffeur soko kangi frein ekebenda yo ya omona pe ba coming ya ba accident salamaka faut ba komba ka ba makadame iza ka propre makasi. Voilà, tout mes ressources que c'était na mai oyo le baki to lutter contre délinquance juvénile. Bandeko pour la délinquance juvénile les a vraiment manqué compliqué. On va comme na kombo ya o abenga la kombo ya lutte contre banti valeur bakuluna. C'est ça que délinquance juvénile to me ko beta cette place wana. O lobi que l'état tala bango bien. Ba jeune o bazo ya lelo. Ozo mona boye ekala boye otala boye ekala kuna boye maïmo a tali éducation na commune ya Njili to me kotala no bien musique eleki makasi d'abord pour ngaya musique eleki makasi ta yanko tanga eza souverainement te deuxièmement tozo mona na Njili ezaki commune oyo bane ko pesa fierté d'abord ko pesa image ya malamu na mboka na ba joueur na foot pe na ba musicien mais tozo mona le foot na biso ba na Njili ezo kufa délinquance juvénile ezo matamakasi bakulu na batomboki bazo makasi na ebité epona yo bongo eloko no nota na l'environnement to tambola partout il y a des makelele okoko ba nini pona bakondi ya mboka oyo atali délinquance juvénile pona ko lutter contre bana na bati valeur bakulu na pona ba jeunesse pona jeunesse adelo. Bon soko moni ngai nazo betaka c'était na gouvernement omoni babar esa mi petro l'église epesa mi petro mais changement zo salate babar wana otala awa bar awa église sikoyo passer temps ozoteya kuna musique ezobeta ye pa olinga kata te oye baso luka mbongo na ye bandimi baza na kata église mais baso yoka musique ya ba musicien na zundeti ya manda chante ezobeta ponga naza mutu ya manda chante ozomona ke aza na kata église mazane libanda eloko nde nazobeta sete mingi na gouvernement ozokopa tina nazobeta sete na gouvernement biso na chango donc na Njili toza abandonné voilà donc bango bayaka ko servir nde Njili après bakei voilà donc na Njili soko zui président de la République premier mandat na zone carte électeur na bosomi Njili na Njili OK tango ayeko clôturer campagne na ya tour oyo ayaki ka place nini na Saint-Thérèse donc to pesa ka bango chance mais tango makambo esimba babosani Njili. Donc le gouvernement soki abi azwa charge ya makambo wana nyoso tu okomona makambo belé ke silande konanga kuluna na baba rezo sala mingi po misale ezate na mboka na biso misale ezate muta ko sepela azana dépôt na ye ya ndeti atekaka ou bien azana pharmacie atie bakiti libanda comme ibar OK azana boutique atie bakiti libanda comme ibar ezate moi ko mona ke muta zo sepela kaka biso pe bakinoa to na rien moko linga omela biso bakinoa to linga ambiance voilà mais ambiance on est un peu limité pour misala ezate yango moni babare komi ebele mais l'état soki apesi misala na bana mboka ndeti biso na Njili so nazo lobano ke na Njili toza abandonné talaka komi ndeti ya Njili to te makelele sami par-ci par-là oui mais tozi ata député ta moko na Njili député zate na éviter so mais donc si moi na mboka Jacob autant la député élu la fois dernière dans la fois passée la mandat c'est là qui tout va donc c'est sous tour yo bino ba nanti boye que député mais na provincial ba tse sou ya zongi na provincial donc na éviter so qui paye ko sala na bino bo lobela o azala ki liboso basala ki lokote so ayesu à côté
ne boleli ki député ati Mathieu Koye bo pese chance pas ça là. Bon, en tout cas, Jacob na salué à passa wana za venanga. Mais au moni bazaka na maman moi. Vous comprenez? Maman moi bimtabande kolongola biso pe moi soni muke. Yes. Vous comprenez? Na ba gouvernement et belé les cas. Vous comprenez? Pe à son âme nzamba pambola ye, nzamba zala ye, aye ba malam o asala ke sika maman moi bien sali. Jacob asali pe mingi. Mais nanji na tout moni rien. Députation na ye. Biso tonga to pesa ndeti moi chance na docteur Ntiala. OK. Vous comprenez? Mais tu comprends était ba tu ba lobi que ba côté docteur Ntiala trop mais abimité. OK. Na ye papa Jacob na ngau na tia ko mona ta eloko moko ya yete. Mais tu comprends était ka abimi. On a zo lobano ka toujours injustice ezalika na toujours na njini. Au moins ka injustice on a zo lobano que toza abandonné. Papa Jacob azaki wana to moni évolution te. Voilà. Na tia ko mona te sika moko te. C'est mon vieux. Vous comprenez? Mais tokanaki presque ba nanjili ba pesa chance. Les autres aussi na ba député provincial national. Tokanaki ba Igma, ba Pepetazi. Vous comprenez? Tokanaki ba José Amvula. Tokanaki ata ba petit na biso pa Poutou Trésor. Vous comprenez? Mais to comprendre était oyo ba tche yanjili ata moko abimité. Voilà. Bazuna bango ba paya. Batiena bango na chango. So te sali place wana mwana mboka ale mabanga le sauveur na landaka yo mingi olobaka ke non njilwa tozala uni. C'est que ça manque ya bolingo ya biso banjilwa bebino banjilwa nde ya omoni muta bimite place wana. C'est que na bolingo mongo pesa leadership ata na mutu moko ke bo pesi po bo puye mutu moko ke pepetazi to pesi maboko okende et to pesi donc honorable nani du trésor kende boye kende mais tellement mutu na point au bas que donc chacun veut tirer les droits de ses côtés donc mon gagnant gagner na point na ye oya keboye ya on mutu to gagner te to toujours bon mais surtout qui non donc en consolider bon mon corps esprit ya kin toi diabo lingo de to lingo to avancer to ngozwa mutu monde missier accueilli mais c'est quoi manque ya bolingo au comment dit loi ini ya on monito to sort na biso le loto ki wapi. Et ce qui nga na koloba no place wana njilwa to na manque bolingo te. Voilà. Po oyeba ke nanjili to saka ini. Kende sitwa tala ba matanga. Tala matanga ya mwana njili soka kufi. O comprendre ke to saka ini. OK. Kende matanga ya bato mususu ya libanda. O kamwa ke lupango oyo bazane bembe me ba voisin na bango bayete. Yes. O comprendre? O kamba boye bomoni ba kiti mezate. Mais biso na njili to saka ini. Eloko nde eza na njili nde batiaka biso bakali. Zwa banda commune ya njili et salama ndenge yo lobi oyebi ane salama. OK. To zwa kaka ministre ka moko Jolino Makelele. Mais ba ministre zwa ba gouvernement to eleka n'époque Mobutu, ozu n'époque ba Kabila, ozu n'époque Tshisekedi, mais to zwa kaka ministre moko. Yo kondimaki na njili batamayele basate. Ezande ke bayaka kana njili pona but lucratif quoi. Baye na moi eloko moko intérêt après bakei. Voilà. Si on otali na lobino ke biso njili banda papa Félix Akota banzele zate. Apaka na sepeli mwa mingi ndenge ba zone si biso nzela ya njili bwaseri. Photo lo ba pe malamu. Mais lelo yo kende la commune Ngiringiri. Au mona ba veni wana nyoso tu ndenge koti. Kende na Kasavubu. Kende na Kasavubu. Esika ba mbouteillage ya. On a bazana ba lobeli na bango. Non, bazali ale mabanga les sauveurs. Eza balobeli te. Manque ya bolingo ezala ndete na commune. C'est ça. Manque ya bolingo ezate. Remarquez-vous hein, au moins l'idée à quartier 4 azo boudé l'idée à quartier 7. L'idée à quartier 13 azo boya l'idée à quartier 1. Siko bino na bino leader wana. Bon oboye bandi fallait bozala bon moko po botomo maboke liboso mais bozala yo boye yo pepeta za na valeur te ya boye abi ange mbala na valeur te ya boye franchement mbale ya boye akem potu ya leki. Siko oli to zala ke non to me kotombama to meka ko éviter ba débat stérile botaka te ba mabe wana to longola yango to zala consolider bon moko to meko to pesa valeur na commune o moni njili na ndaka yo mingi olobi na ngake papa mavanga pe asona pa azali papa a so terrain ya basket ngala mon terrain wana ti lelo eza quoi donc ezo sala ezo bisa batu na ndenge na lelo la njili to kende na basali ba pont basali manzevu basali be mais ata moko te mwana ngai soka botami ayo papa mavanga akoyeba ete mavanga ngimbi akoyeba ete papa lwemba akoyeba ete sikoyo so toyokani banjilwa toyokani tobike non esika wana oyo ezalaka entrée ya ba chinois basala te stati batie wana ata batali ata pano moko boye
mais première bourgmestre à commune Njili, comme on a un tel, première avenue, première école, première boy. Au moins qu'on peut sa valeur na bana biso babotama. Au moins que on peut sa valeur sur Njili. Bana lemba basala monument statue ya ikota Nzambe. Siko biso awa, ba entrepreneur na biso. O bazalaki awa. Ba bourgmestre na biso, ba tamayele ndenge na ndenge. Baza awa. Tona ba papa na biso o aza ba décorer ma casse ba chérin chéri Samba. Sambi Samba voilà, ba artiste sur ma casse. Tout ça ba docteur à ma casse. Toi ba te belé ndenge ba kufa ba kinda. Pe ba guitariste ba musicien ndenge na ndenge. Talo ba na OK ba comprendre na biso na Njili. Et ça valeur à ma casse. Au lieu de na place wana, tout ça la panneau pour et la que non à l'époque, moi na ayebi que non, à l'époque na année tel Songolo 54 papa mabanga ngimbi azalaka pont et cicatel année boye papa mabanga ngimbi azalaka carrière na pendant 5 ans bakomi yango batie wana bana bazo tanga mayele ole bana bako motambola ba déambuler pourquoi na manzela pour rien donc c'est ça que ozobota ba délinquant juvénile ya bana oyo batomboki ya balabala bakuluna manque étude manque mamebele biso Njili toza bato mayele ya Njili vous voyez que non Njili to créer mettre oyo emploi de créer bana Njili pour te faire véhiculer et te faire développer commune ozomona to véhiculer information na mandeko mais au moins tant Njili mo ta swingi seigneur ne zabwe ozomona c'est ça ya ngwana lobela pasa bolingo to linga cette fois-ci de balanda yo oye pona ko lobela bana Njili ba partout na mboka batala yo lobela bango ona commune et c'est pas ça la nini ce beau créer local la brigade mongo boy enseignement brigade mobile pour peut se papier tas à créer ngo botie na coin boy donc brigade yana et qui va à 47 qui n'a 13 7 1 boy kaka brigade ya commune Njili ezo longola basalité est-ce que les changements ils la tête ata makadam na biso ba do kombola ngote ata na ba nzila ba donc na ba riel wana na ba venir minene et ça malam de 54 til lelo rien ne marche dans la commune. Boulevard Louemba, salité à caniveau, moi été. Donc pour l'envoi vraiment, allez m'avoir Malouamboka, donc continuez, voilà. Serge, naïba ki o musika. Yes. Na poussa ni pembe ni nayo. Naïbi o ni nozali. Merci beaucoup. Munene nayo tanto yo mo yebi yango. Merci grand frère. Mais ngai bando ozali msu na vandima na parler. Yes. Nazotala na bi mais peut-être ça na ba initiative ya bien limisa wana na bengi oh non c'est ça que d'abord grand voilà. Voilà. Ko sepelisanga mi. Yes. Mais siko ezande tokena makambo oyo wana te. Yes. Biso sikoyo na Njili to linga to tombola ya biso ya Njili. Voilà. Na primo na presse tokoki ko bandana ko tombola yo. Merci beaucoup. Po ebele bakendaka basalaka libanda bozamwa mingi na kotanga bavandi tambwe bamasana yo babonshwe boza ebele ozwi susu peti na ngai nani miliki de la presse miliki ozamwa mingi mais yo ozalaka kaka mingi si Njili yango solo onga na kosenga mpo na Njili etombwama biso nde sofo conscience eya kati na biso Njili wana ndima akende voter ne mupaya po pesi ye lipa tango ko voter mupaya ngwa kei akoyane su na Njili te to su na ndeti na baka o to monaka na ba oeleka ande kimbuta azata na lupangu na Njili te mande ko pesa na Njili po ebike ba Njili atango ba ko voter ye to su ba lemba ba bande ko pesa na Njili po ba za presque ebele na boy ko tanga bango po na ko kosala bango ba publicité bazali mwa mingi mais biso so ba Njili wa ozondima o voter ye okeke o voter ndeko na yo au moins pe na baka oyo na eye oyo presque mingi babane ko landa montant bazotala 21 millions $21,000 ba futaka bango balandaki mbongo wana yo nde toyebi ke beau frère no apesi yo ko pesa te donc yebi ke beau frère no apesi au moins ke yo sutango pesi o tesi ko yo leki no place nini a voter mobali na ye o ake voter yo yaya au moins babiloko kwa ndengo wana yango mulunga na kuso senga na bandeko na biso o baza na Njili bayeba kotombola chaîne na yo nazo sala le publicité te mais tellement na landaka yo mingi tellement dino omoni nga nazo senga yango moni na koloba na bandeko na bakobana na États-Unis ba o baza na États-Unis boza bato na nga na kondotanga ta 5 na bandina na 100 oyo stani mbemba na kosenga Dino acha limeo asala mwa compte moko Zakari kuta salaka yango pona ni to linga Dino pa sala yango te okopana nazo bandana na États-Unis na lobi na Sankoyo na lobi na Tade Kintala na lobi na Nzongo Sule
Vous comprenez? 001. 001. Sous le Zongo 001. Vous comprenez? Abdoulaye et Loma, aux États-Unis, vous avez une chaîne de yango. Ceux qui na quitté na Londres, na Londres, on a Willy Fantai, Gilles Basimba, vous comprenez? Aimé Kassai, Mabisu Kiaku, Bota la Kotombo la chaîne. Ceux qui na quitté na France, on a Bevala Dengindu, bienvenue Bangasele, Balike Makengo, Charlie Maswekama. Donc, vous avez pressé belé, $10. Gipoula Douana donc masa ya banda kumwana okupa bozo mwa mingi ba igo na kosenga na Gino fo ocha numéro osala compte ko négliger pe batangola te nangola pe to na ba okupa to zinde ti ba junior kiese ba ale mufolo okupa ba ribo kande okupa donc batu ba yeba oyo ni ba kosala pana pona yo yango moni ngai nazoloba no Gino nanga moko lelo na mikoti. Linga sikoyo yo osala mwa biro moko. Omoni biro oyo koluka osala poto yebaka ko soutenir émission na yo. Omoni ndenge yo lobaka kaka boye ekendaki pa ya bakonzi. Yango moni nga nazo beta c'était na gouvernement. Ba négliger njili te. Na tango ka ya ba problème bayaka na njili. Omoni so ozwi série ya kokabwana ya Wenge. Wega yaka na changu ayibaki itite ya changu yango wega komaka populaire jibatika la ba côté kuna soko zui bango tu bayaka kaka na njili okomba mais nazo ba njili en particulier mais changu en général omoni ke changu ne mutu esalaka ata ba stade ba betaka basengaka toujours changu changu ne mutu na kotonisa ba stade mwana changu akondima ke nene makolo en plus pe belé baza na poto soko ayibi ke venemeza na mboka bana ya njili bakoya Gino kobosa na te njili mute sala poto njili mute découvrir poto yango moni série à époque François Mitterrand andimaka aye visite pas Mobutu pour la gise njili Mobutu akenda la gise Kalina soko yebi yango te nazo yebisa yo okopana po yaki ke mututu omoni na njilwa yo lobaka mwana suka ya bajoka donc mwana suka ya bajoka yo mwana suka mais yeba ke lupangu tu na njili eza na bato baza kuna la donc njili mutu esala poto yango molelo ko nazo senga na yo en tout cas Gino fo osala compte moko koyoka soni te Zakaria sala kiango omoni soko osengi SOS wana pour kotombola chaîne na biso surtout au monde de tata yopé ba initiative ozaka nango okoyi koluka ozokende pe ba place ndeti ba biloko oyo ndeti ya kosala ba monument kosala ba biloko boye so tosali amour ata gouvernement azosala nete biso moko pe na ndenge ya amour ya njili bomoko tokoyi kosala ya souvent natalaka ba structure basalaka njili donc on njili atelema njili bomoko njili réflexion et souvent na ba Facebook na ba boy au lieu tobenga ba dimanche bo sanganaka pour la kotala ke mai ozo tambola te mai zo évoluer te bozo faire véhiculer makamtusu o ezalate comme ça on njili omoni on njili ezalate comme si TV na njili donc to boy ke on sala ba songolo pakala non njili ya mama na biso e boti ba kanto mandenge na ndenge ba ditu monis baza bato awa ba bibeta zo bato awa bato mayele baza tala professeur diable donc les têtes aza mwana njili ba grand frère nanga oyo biso ba mbote ba mandala tout bi mandala benangiri mandala baza ba njili sans oublier que mandala aussi oyo mutu na biso ya njili e mamila baza ba njili baza ngulia ba basembisa oyo ba njilwa mais ba tombola njili bakete pona nini toza bolingo te so to sangani ba ko créer ba biloko oyo mwana njili atanga azate lobi kuna boye mutayebo ateli station yo ateli loko oyo et ça ba œuvre erotique la awa pona ba njilwa na ko senga na ba njilwa to bosala biso partout bolingana OK na concert d'abord on avait dans la musique au moins la musique njili bo tombolete matete on fait ça mbongo $10,000 et millions. Est-ce que musique la pour un succès bien la pour la concert je dis à mis ça la musique oh le peut ça biso ba njilwa ba yele ke mona il faut milenge la faut luka faut le kunda ko ba musa munene mais le loyo toto molanji ba misa ozo kufa OK les pauvres artistes ba comédiens bongo c'est ça que au mo souhait donc senga ba njilwa tout le auto za na commune ya njili otamo parce que za njili ya mama na biso
njili eza mama po epoti bana na ye bakoli ma grand temps ma grand monsieur ndenge na ndenge basala vérité ya libanda ya njili ale mabanga le sauver tana ti papa mabanga na epika salaka bapo manzevu na yebite kaka peine même na to yo konka siko na mission na pona ngala binga bike na suka awa maloba ya suka epaya ale mabanga aususa pona biso toko tigela yo liste ba kombo oyo bat oyo uza ya bango oyo balinga l'émission njili tumba oyo balinga couloir na masolo eza pesa ndo soleka donc ba Roger Kabeya donc ba Binta Mungudi ba Matano Mbile baza bato oyo bazopenga ngana musika bitu masobo te bunda lobi kuna etumba ekoma makasi kilongo c'est ça ngana pona ngana bino na biki dosuka et pas aller mavanga maloba mboka wayo. Bon, en tout cas merci mingi Gino na invitation na yo esengeka photo ya pona njili bomoko omonelo ko pendengo obetango su sete na si to sala pe ba groupe trop okokotisa njilwa na groupe ya lenjilwa yini oka msu pa alongwe na ye do yazani na posa ya groupe te yango monelo unazoloba na yo Gino tozaka na batu ebele na njili baza ba héros dans l'ombre ngai na solo la presque na bango nyoso nazoloba no soki nga nazosenga na yo sala compte na yebi naza na batu neti ba Serge Makindu na liaka na ye na melaka na ye donc naza na Serge Makindu oza na ba Emamila okomprendre baza ebele ozu ba mombili matondo bazali awa bango tu na olinga bacha poa babika mongudi lelo boza na poto bolinga totombola eloko na biso oyo okomprendre donc eloko nga na kosenga na bino banjilwa en tout cas bomoko kaka bomoko soto oza bomoko mbala si mandate na ba députation tango omona ke akingandi apesi yo tika kopesa te okomprendre omoni ke kingandi apesi yo kolingo pesa te tolinga tosala mwa eloko moko pona kotombola na Primo Serge donc naza na bato mingi ya kobwaka te en tout cas nayebani mingi soko omoni ke nabwaki yo te omona ngo mabete po boza ebele nga naza les grands combo mais pona mbote na kopesa na Primo na obanda tout seigneur tout honneur na mama bana na ngai pasi mavanga na pesi na bana nga Ralivi Jipalivi Honorvi DTV na Krevi mavanga en tout cas na pesi na bandeko na ngai na bandi na beau frère Ferro Sipito les japonais de Njili malgré matanga mais souci à trop na pesi ba petit sœur na nga Jitel Leti Alvin à Paris Alvin mavanga merci félicitations komi mama lupangu na poto bravo nzamba pambola apesa pe ebele donc nasukika wana. Voilà, merci à tous qui ont suivi l'émission donc Couloir Masolo, nous sommes arrivés à la fin pour mon en tout cas mbote mingi yaki na ba ndeko nyonso oyo ba etumba ya Angola. Njilo parler donc on va Njili parler Angola de Kusali partout bozali donc pourquoi pas celui derrière la caméra na kombo ya Yemoro FK esprit lelo na bi que to gagner match yo saranate o linga ngo lukala lo yuma ko linga ko saranate lelo Masolo donc en tout cas nzama pambola tous les joueurs pour ba Léopard ba bitumba toujours ya to pour donner tumba ko longa toujours Masolo merci Matano Mbile merci mandego nyonso oyo toujours oza na biso longo na biki alama banga ta moko pamba ka poko bon en tout cas na London Jidas Capitao vraiment yayo yango yo pesa mama Sylvie Mbote merci voilà est-ce qu'il y a moyen de se lever donc ici na moni merci beaucoup na victoire ezali te Gino merci na FK toujours mama Beate Malonda donc toujours merci na bandeko nyonso donc équipe tout ya rédaction équipe ya technique basimbaki mona suka bajoka na bilile ya Fiska Beya toujours tapona pourquoi pas à celui qu'on appelle l'honorable Pepe Tazi Pepe mais on voit que lingai mamengi te na ki komba mamengi te donc te mama bato basuka ya plus mamengi donc likonga ekosa mpaka na zamba bageni waka wale bwaka bango na surtout wana babegi par rapport à cela l'émission bien te par rapport bedi wanduka boza na poto bosolola par rapport Freddy Motole merci merci on se retrouve à la prochaine émission toujours dans l'équipe télévision au revoir.